Ué, vai viajar já. Seu Gabriel, puxa, puxa. Faz couve, uma arca nova. Angola. Yango na zeli ko yebisela bino ete bosunga chaîne oyo ko eza chaîne oyo emobilisaka et conscientisaka et sensibilisaka pe esalaka bongo éveil patriotique pe elongolaka peuple congolais na bolema. Bandeko na ngai nazali ko yebisela bino équipe pour la télé des États-Unis mana na ngana bunya de ngai yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenga bangole batemi balebe kosimba te bomoni ba arke kobima bomoni bongo biloko ndenge na ndenge ba Gerador ba bongo kobimisa biloko ezali ebele oyo ezali bongo kobima ba conscience ezali kokende biloko ebele na yebisi bino na golf doge ezali ya kokufa na golf ndenge tolakisa bino la golf doge yango bozomona ba oba chaki tembele ba magasin bomoni ba tumbi be fusil ba moto ba pelisi et puis ekutani na président Lorenzo Asonga kaka lobi akuti ona ba mona te ba ebise boma biso ko tolembi bandeko baninga ba revendiquer transport s'il vous plaît transport seulement Amati na 300 ba pouvoir mot normal mais comme na 800 ba lobité mbongo ezate impayement ba crise toza ko souffrir nzala ba ngolé ba lingaka na bango nzala te ba tambo a vida yonde congolais o mesala na nzala congolais o mesala na nzala ba ndeko nanga muta mesala na nzala te ba ngolé ba lobi loko te na base le réseau a changer. Mais la base de Lorenzo a démissionné pour la ligne où qui est de et puis merci à la fille Cagnon sur ma télé, j'aime à beaucoup la Kagame. Parce que Kagame est un roi. On va bimisa yo roi d'Afrique. Oya nanzela na yo ndeba exploiter bamboka la biso na mindele o biso tozali ko se séparer na bango. Yaya ba fili ka banso basangani liboke moko. Eloko ekamwisi ngai. Il a mété l'état de tout makare contre le club de Fapekato. Kaka RDC de boy kokota la troupe wana ya africain. Kaka RDC nous a le problème ni. RDC toza ko tuna bilo bakambia ye ko Congo. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème entre vous et Kagame. Vous avez des contrats pour assassiner la République démocratique du Congo, pour assassiner les Congolais. Comment Baninga Nyon Sobayokani va porter Kagame plainte? Balobi Tozali Komundera Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame pense que la grand éléphanté, comme la RDC. RDC, ça va minérer. On le biso comme Africain, tu vois, pour ça, la Yango, Tobika. Tu veux comprendre que Bamindé, Basaba, Toubabé, Talandé, Basalaki, Balibien, Bamoni et Kadhafi, Azali connaît Sabatoué, madame. Kadhafi azali kosala musala madame Nangoka na ye. Kadhafi a futa betidia. Kadhafi a balisa bato apesi bango fond de commerce. Akopesa bangomba akopesa biloko. Ba étudiant soki lipe ya munene komi na Libye. Il faut bango ba Libye basala marche ba bidimne. To ya kolia lekebele. Tozo koma na obésité. Po tozo lia bien. Na betidia parking ya babituka. Eza kokoka lisute basali grève. Tala ba grève baninga l'époque. Et après ça Kadhafi. Bazali kosa la grève à la télé, bazali la grève via excès de table. Bazali kosa la grève parking de comme Mouké. Marche ça il faut ba sélection parking comme Toukeleti. Ba maré ba bitu ko bala lisute ko to lembi. Ba mbongo leke belé. Commerce zo pesa so mi solo oyo. Tozo ko kala biso le susute. Donc to bala kala ko ko so ka ke yo kali na gouvernement. To ko ba riche. Basali grève. Ba mi ko pesa ka biso mbongo te fo biso ko to souffrir na mitoki na biso. To luka ba mbongo. C'est quand on va la combattre, parce que tu as mis pour faire des maisons très absorbées. Ce cas qu'on parle, il va sous tous à mon là. Ma compagnie, c'est un commerce,
bakopesa yo ndako, bakopesa yo mituka po elo bandeko na ngai. Baye kokosela Kadhafi makambo. Lelo tala via balibie. Balibie bakomprendre balobi non, bokosa biso. Bokosa biso de même aujourd'hui bazayora bazalo bate. Boyaki ko tromper biso na likama Mobutu. Totaki archive à Mobutu opération 80 ezalaki opération ya monene. Tu as compté la Mobutu ndenge na beta qui a mon pays n'est pas un pays du tiers-monde, c'est un pays à la voie de développement. En voie de développement mboka ya Mobutu. Balobi te to Mobutu po Mobutu basona Kadhafi, basona bafricain musu basala États-Unis. Babosana ki Traoré akoya. Babosana ki bafricain bakolamu. Bino mo ciblé RDC. Ponene Folfana lobaki. Dont les gâchettes se trouvent aux aïeux de Mobutu. Mais Mobutu dit que Dieu peut changer. Ceux qui viennent me dire qu'ils ont changé. Combien plus fort les créateurs de cieux et la terre pour le Gaïkala. Azana ma multi-façade, multi-faisabilité. Alors, Traoré, Bima, la Burkina Faso, Atelemi, les lobes africains, nous sommes contre Kagame et tous ceux qui les exterminés. Mais regardez la RDC. Oyo Kagame asalelaka ye guerre mikolo nyonso. Oyo Kagame bakiza ye. Oyo Kagame abomaka bato. RDC alobi biso tosakula te. C'est pas vrai. Il y a un sérieux problème. Tourner mis vers le président de la République, mon amour a fait ça. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Mbote ndeko nanga kopandisanga. On s'est présenté na baimbo papa kola no de monde entier. Oui, nazali moko. Il y a des communicateurs, il n'y a pas de résistance. Pascal, l'autre jour, qui travaille dans des océans. L'autre jour, travaille dans des océans. Il y a des Congo, il y a Balar Mbouya, Fouamongo Mardouché. Nazali Kongomani, Tozawa, l'autre jour, qui est Mboka, Nesika. Merci, moi, la Mboka. Dossier général oyo moko bakangi yo tomona na mikolo elekaki asepelaki alobi akumeli te tata mokonzi abakiseli etwaya etwali mbala moko me lelo toyoki balobi bakangi ye aza bongo arrete par rapport ya kuyeta oyo ezaki alingaki plutôt asala bino boyekoloba kuna likapa. Merci ndeko na ngai ya mbona répondre yo napesana bakongomani nyonso mbote partout dans le monde bayeba kozwali papa kolanda ngai napesi bino mbote mingi tozali ensemble na dossier ndeko ya général Christian Chiwewe. Ngai nazo kobenga ngo ezali vaste aventure. Ezali vaste aventure, ezali distraction oyo balingi bakotsa biso ba congolais. Poete mboko na stade tozali mboko eza na crise moko multiforme. Mboko ezali aucun secteur de la vie o bato bakwa kobeta to le secteur des ambalamu. Olé bato to kene essentiel. Bato ba ko c'est la distraction. Les camions qui ça Chiwewe za distraction parce que tango Chiwewe a commis général biso to yoka ki yango awa. Et sili lokola mukunza mboka tchezera Chiwewe sili. Parce que mais aujourd'hui que frères africains bayoki yo mawa. Nous voulons la peine à toute l'Afrique. Que l'Afrique soit sauvée. Que l'Afrique soit sauvée. Et la R2C sera sauvée. Parce que c'est notre frère africain. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Regardez en face de nous, on est en train de maltraiter un Africain qui est incapable de se défendre. Nous maintenant, nous sommes unis. Le continent d'Afrique. Lèvons-nous pour défendre la RDC. Mais maintenant, la RDC, tu es où? La RDC, la Mouka va contre la RDC. Problème est ça. Bon la Mouka. Ocha Mongolo, tu as bien signé papier wana. Nous voulons que Kagame, pas Kangaye. Nous voulons que Kagame azalate pour bisoto zalamana. Parce qu'aujourd'hui, ba impérialiste va contre la carte Mukoma Kagame. Miniele va contre la carte Mukoma ya Kagame. Pour la console à biso mabe. Alors les lots. Les lots, pour la ligne RDC, et consigner papier à la télé baninga, pas africain, belé basangani. Président Félix Antoine Tshilo, tu aimes vraiment ton pays. Ozali penza kolinga peuple na yo. Soki oyaki pour la solo boya qui be descend. Occasion madame Yangwana. Yako se débarrasser. Naba M23. Yako se débarrasser. Naba FDLR. Yako se débarrasser naba Kodeko. On va
balatisi yo chapeau oyo bamemisi RDC Mukumba ya koloba ete RDC il faut renvoyer ba FDLR oyo toyebi bango te depuis bakota na mboka oyo toyebi bisika bazalaka te ye Kagame balinde bato na ye atinda bango mpona koexterminer Rascomo lelo bamemisi bakongole Mukumba bapesa bango na mbongo ya kosonga tokozwa bango wapi devoir moko au Congolais ce que ça la té oh yo président ça incapable ya koluka bango parce que oyebi na muté bisika nini bato basala ka guerre nazali mais aujourd'hui tes frères africains balobi non to boye kolinga humiliation ya boité nous les Africains tozali basi ya bamindele nous les Africains tozali basi ya boyoté il faut biso to revendiquer ba droit alors biso nyonso tozala comme un seul poto de forme Afrique. Mais la RDC est toujours contre. À quel moment la centre, oh, on a quitté Bandekuna. Toza kole la baosa la biso guerre, nous sommes incapables pour la réclamer que Congo peut faire la guerre na Rwanda. Toza que des négociations, on charge ce sont la cabiso. Baza ko konta siko ko zo minerai la biso sans contrôle. Total ce qui me le lengeni ba mercenaires américains ba ye. Le lengeni bazo bon c'est la biso côté de la biso ba pasteur américain le roi mboke tout dans quand on a un problème sérieux dans la carte de sensibilisation auto comme il a possible ça pourquoi l'utilité est alité ayez-moi moqué et que d'autres ont la difficulté à conseiller la ville de la conférence et à moi tous allez conseiller la ville de maman bonheur au titre de la mission ma téléphone nous la performance pour tout travail quand la carte tout est la coquille parce que obscurité sur l'ingénieur tout le bas mais ton métier mbele ko la ville était Botel et maman la mère de Brie, nous Autriche, Miscalo sur Rosalie. JKM, le numéro de la presse congolaise, Coach Moulaï, Moninga et JKM, Namboka et maman Célestine, le papa Mika. La patrouille, la mort nous fait trop la perte de quitter nos esprits. Pour remettre Angola, nous avons dit à Botar de Bologne, RDC, comme la Vino, Maman d'Angola, nous avons quitté Florence, Matondomino, Tombunda et Tumba, Afilika Bobimbe Sangani, Bangolais, Batelemi, pourquoi pas nous? Peuple, Téléma, on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Tokoloba et Mingi, Kassi, Tolukalo, le Lenini, l'autorité c'est l'élection malamu, pour Mingi, c'est pour le moment. S'abonner massivement la chaîne de libération pour partager mes missions pour liker. Dans ça, le problème serait ton retour à Félix Tshisekedi ou à démissionner ou à contre la lire Oyo. Il y a tous les Africains Massangani contre Kagame. Donc, il y a solution de Kagame na Mongoloto ya RDC. Tango yango bako boya, tango bako officialiser makambo oso to boni RDC. Alors, bino moko comprendre que chasse l'homme c'est l'avenir de Kambia pour le Congo. Bango de bako teka Congo, bango de baso bobiso, bango de basali biso mabe. Pas mutu oya lingi bana eba bika ako coopérer la bateau ba eko bikisa. Mais ce que boy lo biko wala, to continue les soucis que Kagame mko bikisa. Donc on va se que gouvernement en place, mais désolé que Dieu nous bénisse. La patrouille la mort nous vaincrons, la peur de quitter nos esprits. La patrouille la mort nous vaincrons. Papa le frère de maman Clarisse, la moto de maman moto Mochali, moto Bokosi, maman Kate, assalamu alaikum maman Jawa, et ma messie, ma la sur la South Africa. Nous avons des apamoués, des soucis, des problèmes, il y a l'utilité. Nous avons des apamoués, que vivent les Angolais, que vivent les Angolais, que vive l'Afrique, et l'Afrique sera sauvée.